Bonsoir les sous Muta. Likambo moko rato na dénoncer na kati. Po ba oyo bazali na nkamba na Nouvelle Jérusalem. Balobela na biso epa ya papa likambo oyo. Biso kototo nyokwami. Papa ayokela biso mawa. Ayokela biso mawa. Ndenge nini biso wana na eto kosalela misala na kati ya mpasi. Mpasi koto eleke biso mingi. Yebisa ye akatela biso likambo oyo. Yebisa ye vraiment de l'eli. Akatela biso likambo oyo. Soki boye te biso tokokufa. Tokokufa biso wana na ye toza na Nord Kivu. Tomoni mpasi. Nangonga oyo nazoloba awa bato bao kanga bisaka na bango. Tokokende wapi lisusu? Basi bakangi banzela monso wana. Kote ya Ruchuru. Kote oya kokende Sud Kivu. Nzela kaka moko etikali biso lake. Tokokende wapi? Tosengi na papa Simoki Mbangu Kiangani. Papa yokela biso bana na emawa. Tokokende wapi? Tokokimela wapi? Bosengela bokomisa message oyo epa ya papa. Papa yokela biso mawa. Ayokela biso bana na emawa. Tokosalela ye mosala na ye ndenge nini? Mosala na ye koza developer ndenge nini? Biso bana na ye na mpasi kolela ya mikolo monso. Chaque jour tolela biso bana Nord Kivu Goma. Toleli mingi. Bisala okende malamu te pona mpasi oyo lole ezoleka na Goma. Nzambe ayokela biso mawa papa Simoki Mbangu. Ayokela biso mawa toleli. Eli. Papa limbisa biso masumu na biso tondimi yango. Papa limbisa biso akatela biso likambo oyo. Sino tokokufa bamba. Biso bato ya masumu tosengi bolimbisi. Tosengi na bapapa ba responsable ya groupe bakomisela biso. Papa Katembo bakomisela biso message oyo epa ya papa. Na kombo Nzambe tata mwana pe molimo mosantu na tina ya message oyo etiami na kati ya groupe ya Aka les ambassadeurs kimbangistes. Biso bandeko na bino ba administrateur ya groupe ya les ambassadeurs kimbangistes. Tomonaki ete message oyo tokoki kobomba yango te esengeli na biso to partager yango lisusu de plus po ete esika baye bazali pembeni ya mokonzi ya bule soki bakoki kokomisela ye kolela na bino. Na cadre ya groupe Aka ambassadeur kimbangiste totikalaki nsima te nde tolobaki tokopartage na bino bandeko na biso ya Est, bandeko na biso ya Ruchuru, bandeko na biso ya Nord Kivu, bandeko na biso ya Goma, bandeko na biso ya Beni. Tokopartage na bino pasi oyo ezali kotungisa bino bitumba oyo bozali na yango na kati na Est. Tokopartage yango na bino na nzela ya nzembo oyo ezali kosadrese biso banso tozali kosadrese epai ya tata mokonzi ya bule tata Simoki Mbangu Kiangani na tina ya pasi oyo ezali kotungisa biso, na tina ya bitumba oyo ezali kotungisa biso na mboka, na tina ya bagere oyo ezali kotungisa biso na kati ya Est. Nde tozali kopartage na bino pe tozali kodedie nzembo oyo epai na bino bandeko na biso ya Est. Nzambe na biso tata Simoki Mbangu Kiangani akanisela bino, asunga bino, abomba bino, aépargne bino na bitumba oyo ezali koravage Est ya mboka na biso esika bino bozali. Moto moindo nyonso azali na pasi. Moto moindo nyonso azali na pasi. Ezala biso bakimbangiste, ezala baye bazali bano kimbangiste, bazali konyokwama. Solution ezali kaka epai ya tata Simoki Mbangu.
solution ezali kaka epai ya tata Simon Kimbangu. Yango tozali kolela na bino baye bozali sur terrain, na biso baye tozali musika, tozali kolela na nzela ya mabondeli, na nzela ya banzembo po ete tata Simon Kimbangu Kiangani akota likambo oyo, apesa kimia na mboka na biso, apesa kimia na zone rouge oyo ezali est du pays. Esika nini tango nyonso bitumba ekozalaka, bana ya tata Simon Kimbangu kolela